Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nalobakango toujours, président l'a dit et sobé, Sokozo Landanga nalobaka na émission na nyonso na funda yo. Oyebi. Sokinga M susulelo. Na kaka na 13 ans de carrière, eza pour la président l'a dit. Sokinga M susulelo. Na kaka na 13 ans de carrière, eza pour la président l'a dit. M Sumbena na plus. Vous avez un artiste peut-être proposeur baza na kati ya musana bino? Bazali. Bazali. Sala babolingo ensemble. Azali. Azali. Bazate mais Azali. Azali. To Imana Mobali, un musicien. Oh bon, où est la naïe? Où est la naïe? Na actrice wana. Je connais, je respire. Oui. Oui. Je connais, je respire. Yonner là ces années. Et il y a moi la quartier et puis voilà. Et moi la quartier. Vous avez une attitude hein? Oui, ils ont une attitude parce que s'il s'agit de lui, ils ont comme ça. Poso a signé que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Oh, mais tout ça pourquoi? Non, non. Je vais plus aussi bon, tu as un jeune garçon, artiste moko, ou peut-être un âge moko na société, ou bah ça là vraiment bolingo, ou vous allez en couple, bah tu es belé bah yeba, tu es au théâtre na bino, hasard? Faux moko. Avec un grand F. Narcoco Tamakombo, on lit. Quel branli? Tous c'est vous? On lit. Quel branli? Tous c'est vous? Oui. On a une 19 ans. Bonjour, on va les autres. Les ketchus. Les ketchus. Les ketchus. Et qui passe si ma casse. Et qui passe si ma casse. Plaisir, t'es l'opta. L'okuta, ya ma casse. Vrai passi. Maman pas quoi hein? T'as beaucoup de maman qui? Non, maman est cuillette, mais basé au solo là, de temps en temps là-bas, yaya je crois tante, Nafuni, maman est uya kaka. Donc là c'est encore maman moniba. Oh. Et ça y est on qui? Non, na qui était, mais tout ça qui n'a souci quand même. Ta maman botibino la mokili et puis elle est vivante, boye bah était comment? Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin et Panda Lekechu, autrement dit le jeune producteur, babi Kevin Abino Yeyo, nabi que pardon le monde bota la chaîne Nabiso ya Congo Liziba TV, parce que surtout ba maman de bolinganga, maman de batika Kevin te, malgré mon stress nazana parce que na oti ko perdre biloko na belé ya Leke TV officiel, na perdre machine, caméra, na quelques films auto tourner kuna. Chose à te menzam mais nabi keza ba combat mais ba kokanga parce que biso toza ba nzambe to banga bitumba te mais tozara toujours wana na bitumba kenda bongo na pesi vraiment merci na ya papi le roi la carte illimitée formule ya suka bilanga hero oyo Nicodème Mayembele nzembo ya kokoko bongo na formidable suka na chance suka na nzembo okomona ya papi le roi na gouvernement bimbo moni bongo José Ndombe showman Premier ministre Junior et Mosuku prêtre na bosanité sobi HPR de na pese peu ambote monsieur kozali bato bazara toujours na papier le roi paix encore ya Willy Moucheni et Tolomo lui c'est le code mondial miko na bengi bambou ya Willy Moucheni pe na moni si ya Molex aigle noir si ya aigle noir pe da chichichichi bola on a pe na ngwanzo besika na zaki babiye na yake mon papa fule lukisi na pesi ya mode bisiko zali o so na avandi na pe na vali awa na pesi ba mode pe Anthony Muzori depuis na mazo bato na zaki on a fait juste 5 jours na Chine tout ça déjà na kin tout ça toujours musala pe na pour mettre déjà bana Luanda déjà na mois de février pour na ba artiste tout bazana kati ya Luanda na to ça na émission kati grâce à mutumura ni na tanga communauté o na zo ya Luanda na mois de février puis janvier tout ça na papa chéri na Turquie pour na concert on est dans la Turquie puis to ya Tunisie na sina ba partenaire tout bolinga Kevin et Panda Lekechu tout ça toujours musala nazanaye musenga kingaye o singa Lekechu lukela biso ye to yeba pe katina ye o toyo est-ce que alko les akati to ko solango na Congo Liziba TV na yeba na komba suzi bantu éviter souci en moi utawa puis comme on a appelé ça à travers l'émission Nabiso Kati toko solango toko yebango awa voilà bonjour bonsoir
Madame Suzy, madame, mademoiselle. Comme tu veux. Moi, je préfère madame. Ok, c'est mieux. Bonjour. Parce que bientôt, nous avons madame. Ok, félicitations. Nous avons la prophétie déjà. Ah, ok. On a pasteur à va passer. Non, non, yom te prophétie. C'est bien. Bonjour. Bonjour. Bien habillé. Merci, merci. Comme d'hab d'ailleurs. Ouais. Et ça, je suis une émission. Plus émission sur la rage, sur internet. On a combo ya Kati, plus depuis que les cap de l'émission belé, le parcours nous belé mais avant de tourner la question, votre seigneur na bato ba kotala aussi ko na émission Kati comme message ni opesa bato ba kotala. Merci. Na bato nyo surtout oyo ba kotalanga. Ba gros bisous. Esika bozali, esika bolandanga. Nga wabino nga yeyo. Beaucoup na koyoka ba question les kitu pe na ko répondre bino boza dessus. Voilà. Voilà, oza décidé obanga. Non non, pourquoi? Ce qui na bangaki. Na ngana longwa et pas na ngati inde ti na plateau les kitu wo. Pour na koyoka ba question na yo et puis qu'on répondre. C'est ça un problème. Nangana bando kopé saka ba excuse. Yo mo yebi na sola ki na téléphone nazaki saturé par rapport à programme nangana. J'ai trouvé quand même le temps pour na émission et puis pour na ba fan nanga et puis voilà quoi. Merci Nana. Donc bangezate. Merci Nana yo pour on dit invitation à monsieur ça dit bien tout sur la psycho bandima solo Kati. Bakbota la biso bita suka masolo bita ngali solo bita na biso bakbota la biso siko Kati solo bon moi na ya Suzy est-ce que réellement comment les a Suzy to sur la siko ah oui comme bonanga Suzy Bantu Lutuma naza mwana ya papa Bantu Étienne paix à son nom parce que azala ali susute atika biso ça fait 2 ans maman nanga comme ni Emma Silimani ya sa vivante. Naza na famille à 9 enfants. Nga Nazali 6e. Voilà. 6e, tout sur la langue, bon, moi, Suzy, c'était comment? Réalité, vie réelle, au Mokili, au Koli, papa, Zakina, maman, oui. Tout Naza mwana commune à Limba, précisément na Salongo. Oui, papa, Zakina, maman, menga. Naza biso disons tous a bana ya 2e femme papa na biso azalaki militaire bino momo boye bi afia ba tout son nom de papa azalaki tout son nom de papa azalaki mais oui on a le azalaki il faut dans le azalaki parce que il n'est plus oui je crois que tu es d'accord avec moi il n'est plus papa na biso azalaki soda nana ya mwana soda na botani na Sokoto na koli na Sokoto na tangi na Sokoto dans la province Sokoto na Sokoto tenia papa oazo ke kuka mbongo po biso banani tozala bien et na koli vraiment na vimoko ya malamu naza sur ba soda nyonso to bana ba soda nyonso ba olandanga na musala ba papa na biso fonction de et kontaka et zaka gradité et papa na ngai azwaka chance wana ya kozala toujours na fonction ya bien azalaki agent PR allez-y comprendre agent PR ya basoda voilà na kola na vie moko vraiment ya bien pour preuve école maternelle nanga vraiment ezaki école belge des école maternelle nanga na ya bandiko nanga et puis voilà vraiment tout kola na vie moko ya bien kola na vie ya bien maman avec nos 2 femmes oui bon venez nous c'est comme na première femme non première femme azaki na Kinshasa maman na Kisangani ndeku na place oyo Suzy Bantu abotama. C'était d'abord comment Koya Kin bino buza bana 2 femmes réalité on a moki kasi kaka ndenge basoda bazalaka lokolo moko awa na mutation lokolo moko kuna na mutation première femme maman la biso maman Yvonne que je salue alinga biso mingi akabola bana te ma maman chérie je t'aime beaucoup oyebiango yazalaki awa na Kinshasa maman nanga kuna na
au Zaïre wapi sika na botami ngana bandeko na nga disons kuna pa mama to a 4 yaya na nga ya mobali ya liboso papi Bantou diacre papi Bantou kuna na église Refidim et pasteur Briali Chilumba. Je te fais de gros bisous mon yaya d'amour papi Bantou, Serge Bantou. Je te fais de gros bisous mon yaya d'amour, je t'aime beaucoup. Après Suzy Bantou, après Cécile Bantou. Voilà, d'un côté maman Nabiso. Tous à 2 filles, 2 garçons. Voilà. Wa biso bote mais na province? Oui. Biso nyonso. Si bobo ta mieux que papa ça déjà na engagement. Non non, toi qui koye bango na kimukolo. Réalité moi ça qui non ndenge. Toi koye bango na mukolo na kimukolo parce que ngana ye on a âge 11 ans. Oui. On a âge 11 ans na ye awa. Oui, bino nyonso. Oui, biso nyonso. Mais je parle de moi parce que c'est moi qui est au plateau. Voilà. Oui, oui. Toye biso nyonso. Toye biso nyonso tout awa et moi j'avais 11 ans. Donc toye ki awa. Et le kola déjà papa azaki déjà nabanda kunaye awa na Kinshasa et voilà les tozaki na salongo kuna ipana biso toye awa oui pe sans ko ebina noté papa zaka na bana misusu awa to abala maman pe aider le côté non parce que à la longue papa pe na maman na biso Yvonne la première femme va divorçaka bakabwanaka. Okay. Voilà, bakabwanaka. Et je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand pour Bisuto Botami na Biso Kuna Sangani. Je ne sais pas exactement quand est-ce que bakabwanaki. Et du coup, kuna peka na estango et kiko salaki papa na maman bakabwanaki na makam na bango. Oui, la est avant tout yakini moi je n'avais que 2 ans. 2 ans. Oui. OK. Ngana koli kaka na papa bébé a 2 ans. Si les na komaki maman. Papa, c'était comment? Non, papa m'a arraché Kibiso. C'est long histoire, quoi. Il est mon papa Zakoloba et il ne pouvait pas côté Kabananae. Nous assure, dans une émission, on a ça là, un mauvais souvenir. Dans le Bakango, on a les papa Nanga Makasi, Kota la papa Bokoli. Moi depuis âge de 2 ans papa nanga zoki nanga na bureau parce que nazo linga mututé et on a lo na koli na Sokoto na botama na Sokoto na lia na Sokoto na tanga na alinga pour ça maman te non na évité en tout cas tara 2 ans hein na koyeba ndenge nini vraiment makambo ekabula bango nga atiki nga et papa na 2 ans et tango akii akindaki suna zemi à la cadette tu vois et 2 ans après papa a fait une démarche à qu'est-ce qu'on a arraché la cadette. La cadette n'a côté à maman la biso. À qu'est-ce qu'on a arraché. Et puis voilà, on a évité ceux qui baouent la canine et tout. Voilà. Oui, Yakin. Oui, Toyo Yakin, on a Zakin à 11 ans. Et voilà, vie Yakin et bandit. Titi lelo. Vous avez place, voilà, c'est maman teka bino mona papa. Oui, ka biso moko. Na papa, maman. Réalité, oui. Maman Zate, papa. Maman Zate, papa. Oui, papa, ça qui polygame. Oui, ça, on a connu bango. Tante maman Zate, tante Nabiso, déjà. Cadette à papa. Il y a des tout ça cause à naïe. Il est vraiment dé à remplacer ka maman Nabiso. Oui. Voilà. Parce que fan Nabiso vraiment local là, maman. Tout fandara na tante Nabiso et après papa Nabiso a balaka moi si mususu bali moi si mususu mais chance et puis ça m'a raté que bango na moi si wana ba bala ye ovane na moi sens kamoko oui tout fandagi na mahatre Nabiso ne sikamoko a dit 3e enfant papa net 3e enfant place des calvaires na ngai bandaka yango wana et après calvaire penzo kaka calvaire parce que bon na habité nazaka cible naé parce que nazaka moi na o papa abanda kuinga mingi et puis voilà tango pe grand frère à papa à mon bongo a kiolongo la na maboko à papa na kindaki pa naé voilà kunande siko naé na nga kozala à l'aise na continuer na nga vie na nga librement titi donc maltraitation na nyonso na papa ezaki retomber ça kindeni papa na moi sur moi no ya lingaki minga apokolé non azaki na choité azaki na choité en tout cas na yebité entre la femme et mingi place wana koto yo
bolingo ya moi na ye kotoyo bolingo ya moi na ye donc ezaki vraiment moi difficile donc ezaki na ba biloko mususu il laissait passer pour na kobatela pe bolingo na ye voilà OK na ki papa kubutu nanga na kingabwa pe à son âme mon papa d'amour il pas kufa na ye na yebi ke nzambe ayambelanga molimo na kimia na kikuna e kuna nde bande kunanga bayaki kolakisanga nyonso mosala baba na papa kuluto bana papa parce que tiki ba yana mibali oui bayana nga mibali na o déjà o wana ya les premières femmes wana sikoto sangani tant tu ki chasana tant maman nani papa ayekozwa mwasi na ye avant que tu papa zo mwasi na misato wana déjà bango bauti boma bayi ça les non ndeni bana baye et c'est un makasi ya comprendre que tozaki na bande konsus oui écoute ezalaka facilité pour na papa kozwa bango parce que tant ou papa tant maman Yvonne bakabwani na papa papa tango asenga ki bana mama Yvonne boyaka azaka pe catégorique na bana na ye en tout cas aboyaka kotika bane aboyaka kopesa bana c'est alors que papa pe na kanda wana alobaka bon OK comme bo pesa nga bana et na butu et na moyi bazaya susu yanga te bazaya yo na kanda wana et puis voilà tango toye koyakin mama Yvonne pa yo kike tozana kin c'est alors que je crois sur ma conseil à battre ou bien yemoko azonga qui a la raison monique il faut ya ko zong sabana et pas papa na bango en tout cas j'ignore la raison oyo et ça là qui a ko zong sabana papa mais est-il que a ko zong sa bande ko na biso et pas ya papa et ça qui facilité pour na papa ko zo bango papa so ka zo ki bango et ça là qui pour na kolela na biso bande ko na bango abetela no dali solo non sur place kaka nde tozomona ba événement bato babetela ki biso kutu eza ba tante na biso que vous avez vous avez demandé tante na biso quoi komaka pratiquement maman pour na biso donc yende mto betela biso solo et jour tout monaka bande ko na biso wana en tout cas ezalaka makila kama makila penze ningalaka et to sepela makasi tant que papa azo boya azo benga na bango et tout non biso en tout cas tous les laki et puis papa yokaki ko biso akitsaki motema fongolaki motema ayambaki bandeko na biso na susu pe asangisaki biso voilà yoke no kingabwa réellement kingabwa zakimbe ezalaki bana achinina lekechu awa na émission na yo s'il te plaît na ko éviter ba âge na ba année pona landi bandeko na nga mingi na émission na oyo ba âge na ba année zo sauter bango et poto za ba tutaka nde to stokolibo ba année musu na ba âge musu na mitu ba fan na nga na balandi émission lekechu ba âge na ba année ya ba makamu mususu ese sauter na boy na koloba âge boye bo betenga machine année éco-qualité na bima ridicule donc na so éviter en tout cas na so éviter et voilà so kola kaka kake tete capricieuse c'était quoi ça qui notait trop capricieuse trop têtuté nakola têtuité nakola mwana moko poli bien éduqué aux années 50 nga lokwa mwana mais trop capricieuse caprice nde penza mboka nanga na marate zo simbate zo simbate en fait nga pe nakola maladroite donc sibi oy pasuki sibi oy parce qu'on a yé ezalaki en tout cas ko lekate ezaki ko simbate et puis ba maratre kande bazaka yazaki ka maratre abotaki be ya motema mabe non abotaki te ay maratre motema mabe oui OK azaki kande maratre motema mabe yoke kingabwa kingabwa kuna pe naza sur pe batu baebi et pas la personne qui ngabwa basali ezaki n'importe quel pe kingabwa te ezaki kingabwa penza kingabwa ezaki déjà na quartier Madrandel et puis kaka na Prince wana avenue Buffle numéro 2 juste kaka na Prince donc na okiti kaka na TP okoti kaka nini makadam wa munene je crois parcelle il y a en tout cas ba 4e parcelle kaka na balabala wana donc kingabwa
Oui, nous continuons à tenir de la gare. Et période où on a bis scolaire, non? Dans un bis scolaire, on a une qui n'a pas 09. Na lemba tu na 11, ligne 11. Kuna tu 09. Et puis nous continuons autant na certificat dans la tenue de la gare, bah orienté à la lycée Kabamba. Voilà. Continuez. Lycée Kabamba. Le lycée Kabamba Rezaki bien. Le lycée Kabamba Rezaki vraiment bien. Et yo mo yebi d'ailleurs parmi les lycées Oyo et Oyo pesa batu pesaka ba respect belé na mboka na biso et puis partout quoi. Voilà, lycée Kabamba Rezaki bien natangi na lycée Kabamba et tout na yebi anemoko ne chouaka. Je sais pas ezaka sounini. Ba yo pesa ngani ti punition que na otanga sou sikate na otanga la quartier. Je sais plus. Je sais plus. Na échoué. Là, on a qui émission déjà, tu belé. Au moins 2 personnes, les caca, ça qui même âge. Ça qui même âge, on a ça sikoyo. Oh bah ebela emi bali. Mais na landi bangote, c'est vrai, véridique. Na ban bali na 19 ans. Voilà. Donc et tant qu'on a zaki kuna na lycée Kabamba, ba ninga na nga ba yeba kina ba mpe mibali. Surtout on ba obeta selon on mona ngo étrange. Na mo. Bien boluka na nini na mibali kaka bon ba bilo mo bon. Ko longolo ko tant so musika zaki kozani. Et si ko wana nde je me souviens plus. Quelque chose comme ça. Voilà, il faut savoir bilo mo bon. Maintenant pour me punir, les bachenga na école il y a quartier à l'époque ils avaient le coup là son numéro boy donc on a fait na quartier et puis dans autres ils avaient le coup là son numéro boy bon en fait ils avaient punition ma pesa qui n'a mais qui n'a rien à voir avec ma camarade Bali bien au contraire c'est wanande siko ok na bandai ma camarade Bali. Il a 19 ans. Ah oui, il a 19 ans. Si on va dire non, quoi, il peut y avoir mingi. Vous êtes en Gingabo. Vous êtes à la famille, papa. Non. Oh. C'est papa et mes frères et sœurs qui venaient. On linga qui sentir maman. Non. T'es ça qu'on a sentir était bon enfant dit qu'à quelques décisions papa comme tout nanga azwaki. Ami batika na fanda na. Vous avez diplôme? Oui. Oui, c'est ben diplôme c'est qu'on a cause de la wanate diplôme na cause de dans zongi lemba. OK. Ce qu'on longo singa parce que na zongi ka c'est pas na biso. Boule gars qui sont makase. Wana siko na ebi mibale et comme moi nunguti. Comme moi nunguti. Tellement pe ba. Pour ta jeu avec moi on a éduqué parce que ça non ndeni que moi mo capuche ce que nous bala moi zubana que non ndeni était approché. Voilà. Moi qui dans Azalaki grand frère il y a quartier il y a camarade nangai kala kingabo kuna ko kingabo sikoyo ye ezaki pona kingabo te ezaki bon ye azotanga na Elika collège Elika ngai na petite sœur ne tozotanga na télé de la gare et sikoyo tongo nyonso tokindanga na bango ensemble donc ya zonsa nango na cadre encadrement on est ngaki ya ozoki ah tu veux moi tana voilà quand balinga opete non balinga rayo nanuté te kolinga ya litoi oui ngana zaki naza vierge maintenant bal 5. C'est hypocrite. T'es hypocrite, t'es. Vous êtes vierge là dans 5 c'est comment ça non, nabi makate d'abord, bon mon elanga wa. So bolingo ça gagné. Il y a baba bia kokoma. Même pas embrassement. Vite les autres. Même pas. Aux zones vierge voilà 5 balles. Parce que ça soit na yeba kakutu ya collègue nanga moko alinganga na tembe wana. Nganga na tembe wana tangule ki nazo abi na linka kama ya ka uzwa pe bandeko ne wana sko tona komi na école ya quartier na Kingabwa yesi ko so ye ko uzwa baleki na ye po bango mazai na limité na première ina dilandos so ye ko uzwa baleki na ye so moninga na bango na linga nani moi parce na bino o makasi asa mosquito ko makasi ba ese tika na ba pe komone gogo
ba essayer gogo tikana yo ye ayebi bat bolongwa ya solo ba leki ba website anti matina timbi wana palinga Anjime tu zo anti manzima no kaka na donzi manzima te ba onde ba zo konfera moi na ba ona nko oyo mwasna ça c'est biokimi ngaba ndeko na bazo matatili kwa banzete soki batindinga ba matili kolo ya banzete bazotala mouvement nyonso okosala lobosala ngona mwana mwasi soko sali yango kana mwa mobali okosani liboma okoti ata na lupango moko boye en tout cas seconde ozolanda bazo ko bimso kuna bazo je te jure ngama ba protéger nga makasi na bandi kuna ngai bana papa kutu na et après na 19 ans okutana yebe gogo kaka te aye gogo te gogo ya wana o banda ko bokola ngai banda 6e primaire wana ye wana ndi on a 6e primaire oui c'est bon 19 ans te 19 ans te comme manga bongo te yango tenga na oloba le yoni olingi ndo ko isanga olinginde oko isanga yende to ye abana ko bokola nga depuis nazaki na 6e primaire olandi nga 6e primaire nanga tina ya kingabwa nazalaki déjà na 6e primaire ça moi moi ridicule hypocrite pour moi na 6e primaire j'ai ko linga déjà te na linga kite te yokanga na linga kite ye pa linga kanga te abomba kaka tukina classe tozonga ka et tout na koti pe lycée Kabambar ozolandanga alobaka pe eloko te ayaka koloba tangu baye ko changai na école oyo ya quartier apoloba oh là les kechu les kechu bon en fait tangu ba chenga na école oyo ya quartier et les qui n'est pas chaque école à quartier oui. Tu vois, coïncidence, on a battu, il y a l'école à quartier, l'équipe n'est l'école on a à quartier. Na après-midi, mon boy, kaka, tobi, tozaki, tout avant midi, tobimi classe, nani, ye, l'école, parce que wana banda isu kwa kozwa bisote, parce que tala kaka, tozana biso na quartier, l'équipe n'a kokitana na matina nganda et puis voilà. Nga kobima nanga isaka pasi, suka nanga isaki kaka école. Suka nanga en tout cas ya ngwana, école kaka. Na kutu bana classe na biso so mo ko ya na ndako ba benga na bino na kana na tante kutu te pona ba camarade soko yo kutanga kana musala et surtout que na eba musala na kimukulu okutanga kaka au fourré au moulin na kutu na temps solisoti donc ma kamnanga nyoso za suka kana école et puis na école on a ba zotela nga R ba yebike awa bobimaka R okosa kutu ndi c'est ça voilà mukumsusu ayewana tobimi classe ye abibantu abenga ndenge baleki mazo benga ndi mo pa no benga banda kala na bona otanga kombone abala déjà abala butasa vie et voilà bantu ça va ngabi ça va bi atoninga siko wapi ndeki ni wapi amba ngabi na yebite azalaki kakawa mais na yebi place akiti to andi ko kende neti tozobita masolo mais yango camarade no akenze nzoka ya yebi na yeke amba asakita kinaenda toko manano kasi na ndako coaching yana leki na je ne sais pas toko manano na ndako kasi totala soki ngabi te ngai faut na zonga parce que na ndako akainga bakai akainga stak na bakai wana ndene ngana kufa te na molili na moika kama ngana kufa lelo na bikalo mpona bakai na bakai na ndiko akimi akimi na kena kolela ti epana bango mama bango bifanda na osoka ye azongisa et tout tango epe bagangeli et lobi nango mwana bango ayelinga leki na ye ayelinga bakai na classe et continuer qui bongo jusqu'à ce que a écouté ça ba mandoki na ye wana tangu ba ya pe ba camarade nga mususu bazoya soki bayoki kaka na sa bongo bazondima te basondima te sko bango nyoso ba ochacha mitu yango na lobino ke salaka vierge mais la salaka sai après proposer yo kontima simba nde ya ye ze baguna yo epe on dirait oui simba nde ya ye on a 19 ans oui et puis la chose était faite voilà banga ile na banga ki makasi 19 ans mozaïda hôtel ba film peut-être na banga ki makasi et puis zaka facilité et puis mukolo moko te et soit temps
Bon, moi, je rentre à les autres. Les ketchup. Les ketchup, et qui passe ma casse. Et qui passe ma casse, plaisir, t'es l'opta. L'okuta ya ma casse. Vrai passi. Vrai passi à mon saranaté. Vrai passi, il vrai passi. Il y a un an, ils ont qui coûte mon colombo, même pas. Même pas payer 5 jours, non. Et qui n'a qui au-delà d'une semaine. Après, moi, pour s'en envoyer, les bassistes béton, qui n'a pas qu'on a. Tous les associés. On a déjà payé. Si la messani de l'Opango, à l'urpé côté, puis voilà. Les caméras qui étaient, tous les caméras qui étaient. Dieu merci, les caméras qui étaient. Et le comment pays, qui étaient. Voilà, oui, qui est européen, au son il aime pas, ça continue. Mais qui t'a tant bamoni nazo ka sous-souté vraiment, nazo ka sous-souté ba bangi li kamawana. Papa et papa kulu tout vraiment te bana. Le quoi ba yana nga ba c'est déjà mikolo ba on ba décider qui n'a pas sa papa kulu tout. Voilà, parce qu'on n'a pas parlé qui n'a mango. Comme nous quoi les ba minu na été. Papa récupérer nga. On se lui fait. Merci notre tour pour la Nabiso qui est toujours dans l'histoire Nabiso il y a 4 nabi que webi 4 vous comprendre que azaki boba soyez lié ngana munyanga batu jonso bolanda ngai na yebi ke boka mwa suzi bantu aza munyanga oui nzota ba soyez naza munyanga na pe ya munyanga ya luozité mais naza munyanga ya kasi naza munyanga Maman n'a pas de lokele. Voilà. Maman n'a pas de lokele, mais comme biso, tous les bantou, tous les côté de papa, n'a évité ce que vous contredire. Donc carrément, je suis Munyanga. Voilà. Voilà, bantou, vous aurez les solos, qui est ban membre tout, maman tout, vous savez qui n'a sous bantou, vous avez les solos, azolo bateau qui est monté de zokoma, oye, c'est quoi, vous avez diplôme, vous continuez l'université? Non, non. On a continué à l'université, des choses que je regrette grave. Dieu merci, nous avons pambolanga namayele, où on a continué à vivre dans Ngolilo. Et ceux qui ont continué à l'université, ils ont la réalité académique où on a eu musique. Nous avons déjà traumatisé dans la secondaire. Nous avons déjà traumatisé. Na ba réalité onga na monaka na kekoyo kasusu na université et ça la coûte pur donc et du coup et chaka barrière entre ngai na université, chose que je regrette grave aujourd'hui. Maman pas quoi ya ta beaucoup maman yaki non maman yaki mais basé au solo là les temps en temps là bas yaya je crois tante Nafoni, maman et Yakaka. Donc, ma soeur, maman, oh, et ça, il y a un débat qui est non, il y a qui était. Mais tout ça qui n'a souci quand même. T'as maman Botibino la Mokili, et puis elle est vivante, elle a été comment. Donc voilà. Donc, il y a Botaki, oui, à Balaki, et puis à Botibana, à Botaki Banana. À l'équipe de Bisobaza. Baza, ça va n'igara. T'es, Baza, ah. Il y a déjà tant que guerre, il continue avec Sangani, Kalami, Tawa. Tangu este ningani wana et voilà tout bundaki ensemble na papa tout bundaki voilà merci qui m'a histoire ya to continuer la guerre à Suzy na ndenge ya famille na ndenge ya ko ela vous comprendre que diplômé après no tangate parce que abwa qui va traumatiser on les gars qui trop se va déranger et nazo regrettant on lelo nazo regrettant on a regrettant mais ça peut trop tard oui ça trop tard mais nasi na embrasser makabobili carrière artistique nangai oyebi yango kutelinga mbanda te mais nazo elango quand même banda et puis à part wana makamu susu donc nasi na embrasser makabu ebele et comme moi kaka pona kinde suko continuer ba on attend chocolat qui peut toujours qui m'a proposé mon côté ou a proposé Suzy avanda si on va dire arte c'était comment on a beaucoup de musique nanu ya art proposé moi au famille ya Koyeba oui famille pays ya Koyeba
famille pays qui koyeba d'ailleurs kutu suzini nga fandi boy aza marié divorcé. Oh Jonathan. Oui. C'était comment? Comment on a déjà na bali. Non non capricieux za moi nati. Oui c'est vrai na bala kina pena âge moko ya moi un mois mokena nous na yeba kina ngapinda Valère pays alibalate. Bon. Bref, papa ya mobali nanga na ekolo na bisote. Voilà. Koliniko na binote c'est trop dire. Si vous comment un niveau qui bon bala na baya. Oui, kasi ndenge mobali so alingi mwasi na ye. Ani mwasi na ye kakati. Alingi mwasi na ye, alubi mwasi na ye quoi. Moi ni bon za ekolo nini? Basongi. Basongi ba bala banyanga te. Traiter bino bando. Personne parce que a ote pe kokufa. Bandoki banyanga. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Boy ko balana. Oui. Après na libala kombeza qui c'était oui. Kombezalaki. Kombezalaki et jusqu'à ce que ça qui. C'est combien de temps de mariage? Waouh. Naza vraiment du sous nango vraiment. Mais ça qui tombe vanda qui. Oui, to fanda qui pinza. Ce qui pinza ba permettre qui to botambeli lo mwana koli. OK, mais famille elle qui okate. Non, pas sa famille. Même papa na. Famille nga bébé chéri na bango. Mais papa na bango. Maman na nga bébé chéri na yi. C'était seulement son papa. Oh, le karaté soit là papa au tout na. T'étais azope satan on a écouté, il était catégorique. Na libala pas quitté. Ayate. Ayate, kutu so koti pinza, okeneti ko msusu kei msusu enveloppe nié de la part ya banana msusu ya poto au côté au petit porte au côté pinza petit au coutier palomi entrée comme le pan pesa qui mene pe moulai ou ya otambo le coutier pe afin na se mais ça na une table nae parce que bien kazaki papa mazonga e classe azonga e classe na ina ILK azaki otanga nae coutier pe azosala makambo nae et tout mon tombe la pe misu na tali habitwa c'est qui so tangi comme c'est la femme intel ah bon parce qu'elle est mariée maintenant bon parce qu'elle est mariée maintenant non et on fait ça un souci n'a pas ça aussi et tout voilà olinga qui est mingi nani mobali wa balaki ah ben oui 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 bon oui 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 et après Koboyana je vais continuer Vinayo et après vous engagement oui engagement pinza après nayo continuer quand vie quoi voilà tout wana to beti déjà ma solo balaki sauter non ah moi les bako peut mettre OK tout ce qu'on m'a cambié sous ce que de continuer monde artistique va qui na nous goût artistique qui on est au comme travail au salle théâtre et ça na muto a même qui yo pesa qui na na tani oyo et c'est que souci à salle théâtre en fait nga art ezalaki kana makila oui ezalaki makila pour déjà avant na kinga bwana na ba agent ki wana umona boke kodime na ba Noël Bouye ndeto ntoko na Noël Bouye ce qui est na mutu na église na biso a obota Jésus et aux alangai donc voilà déjà na agent ki wana ne kodime donc déjà wana des choses comme Maman Maria moi parce que obota Jésus et tout donc ils allaient kaka likambo ya makila mais ça eloko mususu o nzamba cha papa na yo ezo senga temps nango ekozwa temps o ekozwa mais suka ekobima kaka voilà ezaki bongo et tout ezaki nango na kati ya makila et puis toujours na école tango kobeta masolo na tanto seka kala baninga tango emso pesi muninga repose yo vraiment yo zaka comédien yo kaka bongo babilo wana to kanza non makanisa na kutezaki te wana kutu ezana kutu te wana kutu makanisi wana ezati et titi tango na ye kopusana na pusani tala makila wana ka ndenge landaka nazala na ba camarade ya ba comédienne na ba comédien avant na koma na théâtre
pour nanga lelo na ezaka makila wana ya comédie mutu elandaki kolate wana siko na lemba te wana na komi na motel Fikine. Yo mo fotela? Oui. OK. Voilà komi na motel Fikine. Ndi place yango et akiko. Eloko yango et akiko. Yaki nini pena groupe nani pena na mimakio. Na lobakango toujours président l'a dit et sobé sokozo landanga na lobaka na émission na nyonso na funda yo. Oyebi. Soki nga susu lelo na kaka na 13 ans de carrière eza pour la président l'a dit. Msumbela na plus. Mutu aliboso onga na bandaka ko solliciter pour travailler dans groupe na ye. Yesko zo yebsanga yo sani na théâtre. Je sais pas pourquoi il me disait ça. Na théâtre. Oya olukani na théâtre. J'entends. Nga siko pe na zozong selenga bi. So moni eloko na oya ko lukana théâtre te. To pe so moni eloko na oya sala théâtre te. Comprendre siko que eza donc et komi ko luka et bima. Ah ye. Ah tu ramsiga. Et azakota la standing au ngala zakinango et azochango azo balisango peut-être msusune eloko nga na olinga ko sala amona ki izo simbate mais pour nanga ezaki yango te. Voilà zaki bongo et ti producteur wa bimisanga Juste Songo, bisous à toi mon producteur, mon papa, bien que tu es en production mais tu resteras toujours mon papa. Grâce à Yundinga Susi Bantu mami watanga nyanzambe na yebana na mokili lokola actrice comédienne. Et tant Juste Songo déjà 14 octobre il déplace dans octobre. Voilà, ils ont payé un mouton concret. Ils ont payé un mouton siko na il souté. Ils ont payé et yeto yebanani ndekuna. Excuse, yeto yebanani nde bongo. Et tant wayo kindi pe bapoto producteur et tout et bonjour ko tourner ba tournage na motel Fikine ba tourner moko azaka na avenue oyo na suka côté pour chuter pour balia pour ba mila et tout bakabana na tournage na bango abina zana copine na za na suka kuna na kena nga kolia kuna asepela kisko te na biloko balamba kina na tournage parce que balamba ma desu copine na ngai Juste Songo kuluka yeba copine nango nani tant il y a le bisuzi il y a bantu il y a non c'est pas vrai il y a c'est vrai ndengozo ki soko kiti boye ndengozo ba boye ke pa bantu ok abiso yelinga ye na kabelo descendre ay bakata kiti ayepe bayaki bayakana na te ina na bosani mutu bazaka naye na 7e bagarre ezalaka mokolo mosusu me mokolo wana na bosani mutu ni bazaka naye aye mpe balie na bango mpe tobeti mpe masolo abi toza na Juste Songo alobi soki tokei na yo ngabi songo elenga sosongo soki tokei na yo kuna akopesanga 200 $. Ngabi ye mo ayebi ntina azoyebi so bongo c'est parce que nga na ye tosola te c'est parce que nga na ye tosola te nde azoyebi so bongo bon ok ça va bakata susi te tokeka toyokile toke ya producteur nanga wana toki amoninga peti azwi contrat na ye mpe ne bakata a réaliser contrat pas kakola ki yango so pas pesa ye mobima na yebi te mais une chose est vraie apesa ki ye contrat na nde bayokala ki na et puis voilà na ku bataki bele wana ki wana bitu batu collier ki wana nde ayeko soki na prochain film na ye soki na koki ko jouer ngabi y a pas de souci boy mais tant où il y a un film na ye apesaki na calendrier na nga e coïncidaki te parce que nga fallait
na déplacer na voyager et coïncide à quitter et ça qui est na prochain film simba tende boyal ba bon OK ceux qui na sali film oyo ya mibale oyo participer au film na oui d'accord pour on appelle calendrier na ngabulu et ça là qui non ça là cicatrice ça la pété non kaka nde na oloba na yo na banda ki nde sollicité pa ya ladi parce que ladi nga na yeba e pona ebakata tonga zaki na groupe ladi Maria ebakata nde tango songo pa ekoya ayebisi pe ebakata abinaza na besoin ya souci pesanga numéro à souci on a besoin et tout na benga est-ce que ceux qui na bengi pour aller jouer à kolika yemo déjà nga mona pesa ke parole d'honneur na ma monika ke na pesa ki yango bon likolo anzimite ke na olinga Nicolas ebisi o akolinga na ya linga te pourquoi nde ba kozwa numéro nanga Nicolas pesi ba bengi nga bazaki pa na déjà na 10e rue na limité bazaki ko répéter et wana nzonzingi pizza il faut bo répéter ba sur rôle bo répéter et puis voilà aime sur rôle on bo répéter on peut ba te bilé yo mo côté vous aurez pas ba au début non soit moni ça va sur la zisa quand mais souka quand même le même jour souka se présentera quand même nakutai bango pe basi na bango et lobby bango nde na ekoya lisusu et puis répétition et puis basali casting répétati jour en des quoi suka ya basali casting bazuka moko secondaire bongo comme na répétaki te ba pesinga na yebaka na joie camarade ya Léa na joie camarade ya Léa et tout kipé on sale bandi ba tsheba caméra ba nini ba action lo ba mi to bandi bon en fait nga na zaina nga à l'aise nga vraiment en tout cas na kati ya pona nga na zaka à l'aise bien au contraire kutu na epataka nde ba grand o na zaka na bango parce que e bakata était là pour na koyebisa bango ke première fois na vie na ye a joué bango siko bazondima te habite c'est vrai donc ils ont ça les plaisir bakata c'est pela kamakasi en tout cas c'est pela kamakasi et il y avait Mama Linga Bidi Bidi do ba grand bazaki belé Alissa do ba déjà ba kombo ba ya Willy Mambu do ba te belé déjà o ba sala ba kombo susu na bosani o ba sala déjà ba kombo na bango quoi et ba kata sikolo azo sepela y compris na produit et pour les je sais son ya za bon ba sentiment neti so que o sali eloko moko pesi eloko azala ko posa ko beta ba shit azali pe abongo beta shit ali bon sentiment ya musana voilà et joindre abi eloko côté première fois au bon ndeni siko zo ba côté ma devant caméra ndeni azo ba kotikela na maloba ndeni azo ba kokota ndeni azo ba banjo poser ba kata la question ba kata bi na éviter mais on a ébi première fois là à ça là mais voilà et puis c'était parti voilà après Mbalamoko après deuxième ngana bimamba mona deuxième film ngana umena pona bimati premier film oana na mona kineti de la part producteur on dirait qui essaye et premier film oana après ça qui ngamba mo confiance na deuxième film Mbalamoko après ça il a un rôle principal et c'était parti na biba na deuxième film Tilelo sozi bantu pe ba yebiyo monde ati ba mobile la ba motala yo parce que réalité za kino ndena monde mo ya nzonzing série wana ma ko sai ba ko zaki ba ba mi parce que ba pire ba zaki ba nani tawana tant mo ya nzonzing ba pire parce que zaki déjà ne ba katana libanda ouais
nazaki déjà na bakata na libanda ka tozaki ka na it ka bino mbale tozaki na ye Irsil P tozaki ba camarade déjà na libanda mais tant nga na bandinzo nding tozaki ko jouer na Irsil T non non bato oyanga kasi bakwana pire yosko mondo tambola ibakwana kasi na début na ngai kasi tozali na Nicole te Irsil na fongoli parenthèse que ye pe to yebana na ye avant na ya théâtre mais Nicole nde siko tinga na ye pe nzozi tozo continuer kaka kotambola nayi OK bozala toujours na Nicole bozala toujours peut-être sur mo benga pe on va proposer pe oui Bouton balba ke ba faire théâtre mingi ba proté ba bisana bango bo imana ba producteur c'est vrai vous a parlé la victime non je sais pas même pas moi Boyoka pesa ba ninga on peut ba bimo producteur oui Toyoka et tout mais c'est leur vie donc c'est leur vie privée madame comme mana producteur ngana okatela mutute ke za mabe eza malamu pona ngamoko eza mabe pona nga suzi ça n'engage que moi Naomi lobela ndenga Naomi lobela ndenga pona ngana mi pesaka discipline wana pona bonne marche ya musana nga na monaka que faut pas na bima na ba producteur pona sala parcours na librement on peut bien voilà vous avez bien ba massa tous à la relation ya mon sali na producteur né yo pour faire que nous bino kana ba bino ba artiste non na préféré na bima na biso artiste était na préféré na bima biso artiste ndi vous avez un artiste peut-être ba proposeur baza na kati ya musana bino bazali bazala ba volim ensemble Azali. Bazate mais Azali. Azali. Nous n'avons pas comporté mais c'est là murmure. Azali mais zaki bolingo teneti oyozo ke nango non non. Ezaki penza bolingo ya ndako moko moi sinaye mobali naye. C'était qui? Voilà. Non non. Ezala bien te ba fan ya émission oyo na ba fan nanga omoni lelo mutu na mutasa koma na vina ye azana vina ye nga nazana vina nga okene kotanga boye ale si trouble na foyer bato moni te ke ko sala bien te ka pona kati kaka na éviter ka pona kati kaka na ke ko ni c'est ba murmure bima que sujet abotina ba abota pena ba c'est vrai c'est faux n'importe quoi n'importe quoi na bota na air nini wapi pe toza moi na mobile na Batista na air nini pe wapi mais sujet au confondre était par hasard je n'ai habité pas au confondre comboté les ketchou au confondre était au confondre makasi ngana za sûr qu'au confondre au confondre makasi mais attends confondre eza na on peut ma bête ku félité a mutu na ngai attends confondre na o ngana ye eza problème te est-ce que je devrais préciser que un jeune garçon artiste moko ou peut-être âge moko na société ou basala vraiment bolingo ou vous allez en couple bato belé bayeba tobino ba théâtre na bino hasard faux moko avec un grand F na kokota makombo na ngala yebité soko kokota makombo na yo soko se sentir libre yortanga kombo ne vas-y ou tu tanga komba branli quel branli tout c'est vous oui n'importe quoi et vous maintenant on ndenge nini on lit c'est mon fils non bi maintenant on branli nini allez to c'est nepe love artiste pe ba yebi ba lokuta poni baninga ko disa batu na liziba na bango ko non va dire toujours ba petit garçon c'est faux c'est faux sondaka ba petit garçon na oyo na kati na bango te d'ailleurs kutu so nga suzi na za parmi bayaya ba maman ou ba jeune garçon na ba respecter makasi sono bi makasi makasi batika koluka ko dinsaka batu na liziba na bango tamba ke ndaka liziba wana tozalaka biso nyonso te peut-être arriver non
te na yo ka rumeur wana te na yo ke kaka pa na yo mangana ba petit garçon te na yo ka ngote na yo ka kango kaka na émission na yo et je te stupéfaite de miouette quoi ngai c'est makamango et bon mani parce que non na wangani te je te dis vrai batu oyo bazalaka na lokolo wana to ezaka banguna bango to eza makam na bango basalaka bayebani non pas moi vrai pas moi zo boya autant remplacer mon engagement na ye boya autant ba combattre non yo soki ozana yo na liberté wana si tu te sens libre de citer son nom vas-y le Ketchou. Mais moi, je ne me sens pas libre de citer les noms de qui que ce soit. Vu que déjà par rapport à et là vous avez la séparation artiste vous allez qui voyage n'est voyage et puis voilà voyage mais lui n'était pas azaki l'équipe par rapport à ngate t'inquiète te tozonga nanu wana na point wana franchement tozonga nanu wana yango na lobi na liziba wana tomba on va kinda liziba ya Congo liziba te liziba wana oh bango bakendaka ko pêcher ba jeune garçon tozana na bango te nga nazalati en tout cas ye wana ozolo ba wana azala jamais l'équipe par rapport nanga tu vois ouais de kabola bino oui azala jamais l'équipe par rapport ozaki tante na big ozaki tante ya ko vous vanda non botala ye passa ine vina mususu kuna poto kozwa tante ndeni non c'était vite parti et puis voilà non voilà ma solo on a peine à fond sous parenthèse bon c'était vite parti et puis voilà tout ce qui a commencé à bien ça non sa famille mbongo na ye d'ailleurs il y a na maboko nanga muto ko sauter c'est son papa pour toi bengisaï son papa disons papa les kinaï pour toi bengisaï moi cité non mbongo na ye ya voyage ya na maboko nanga donc papa les kina responsabilisanga parce que y a zaki kobo ya ko voyager pour na moi sinaï tu vois et tangu papa to solo na papa leki ngai pe nazalaki na vie moko na papa leki ke avukende et papa leki dit quoi lobaki OK ça va c'est bon ce qui est bongo nga na sali yo confiance na otinda mbongo na ye ya voyage pana mais souci bantoza pe na artiste muso bebana ki bombanda peza entre bino artiste na artiste bo yele pe mutu moko boye ki obimana mobile na ye non aboko pe même tema pembe pourquoi hypocrite non ya bon na ti na kimkolo poani non naza jamais hypocrite wana penza c'est que ebinga bien te parce que tant naza jamais hypocrite zo pe tant on va na TV on peut mutaleki na TV ba ebisi ba tune ba kesha bi ke suzi to wela mobali et soit disant que ngani ozo pe tant to zo va mutabengo wali na mutu boye atase boye moi c'est mobali non eza une actrice non personne n'a vague quoi yo za nangote azosala pas douche na kotanga kombonete ou aleka na TV aroba ki po yoka ki pe yango pas douche asala pas douche to imana mobali un musicien open rock tanga remonter parce que vite déjà na tchaki photo no ba message est belé ba combien ni ngam so éviter parce que ba retomber za ya mabe makase obo wolela na ye to wela na actrice wana n'importe quoi. On a auto-zappéka parce que c'est faux déjà. Tu connais, je respire? Oui, je connais, je respire. Il y en a là ces années. Et il y a moi la quartier, et puis voilà. Et moi la quartier. Vous avez une attitude, hein? Oui, nous avons une attitude parce que s'il s'agit de lui, ils ont comme ça, Toela, misant déjà respire. Toela, il a tout ça douche. Franchement, Atayo. Ozo assumer que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux.
Oh, Bintou, quoi ça pourquoi? Non, moi c'est Bantou. Et Bantou, ok. Bintou, ok. Il y a tout Bantou. Je m'excuse. Ah, je comprends. Bintou. Non, Bintou. La petite Bintou. Il y a encore posé une question. Bantou, c'est Kende Moro. Oh là 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 là. Sangai. Obimana, je respire tout. Non. Il ne se boira non. Mais eloko on a salité. Na kondima yango tele kitu. Traumatisa moi. Naza désolé. Quel mwana? Mwana nini? O traumatisa ye. Nani wana? Mwana za actrice Aduche. Yesu nanga bandeko actrice Aduche. Yo nani onga na traumatiza ko mama. Fata gangela bibino bana zo ba mikona yamba pe Aminata gangela pe mwana na bikeba na komba. Sérieux? Oui, mais t'as pas côté de défendre, on a des cambons. Mais c'est tout fait normal, soit le mambo bon fatwa gangela Aminata gangela ya silika. C'est tout fait normal. Merci Fakaembe, merci Falov Fakaembe. Au salaki bien. Merci ma fille Chou Aminata son père. Voilà. Attends yomoko. C'est ridicule. Ouais. Donc c'est normal. Ceux qui pensent à Gangela qui est, en tout cas, bravo na bango. Bien. Parce que c'est du n'importe quoi. Obenga roto, obenga baduche, duche, omono bengi batata. Na bengi nani? Obenga baduche, obenga bakomele boyi. Pona olobane nini? Na bengi neti. Pona olobane nini? Justifier mwana ana zo mankenga pona gérer. Gérer n'importe quoi. Je sais pas c'est ça. Là il na mosi moi gérer na poto kuna ba guerre na moi. Pardon, non, bon, on a la les ketchup, pardon, le on a couloir, le on a yango eza oyo na gérer boyo kana ki pona base to. Alors, na tala kama mbeli dans les réseaux sociaux. N'importe bon na mona ngote ndingini. Au sali ne semble. Non. J'ai jamais vu. Bon na mona wana tendingini. Dis-moi. Non, autant de artistes au babi sujet bimana bango mais je parle de ça parce que nani artiste bazali susu oui nani wana bele kune ba musicien to ba comédien ba écouter be ba comédien ba musicien ba te bele ate ba kosi non autant parce que ba vie déjà na bango ba kosi non ba kosi wana na kaka yo moko poza mwana lemba oyebi ke zalokuta ozoboya kwa asime oyebi ke zalokuta mais je suppose que normalement na lobi bongo o musu na asime pourquoi sikoyo yango na lobi o mususu na asime pourquoi parce qu'il est spécial il est non bato baoyeba ye bango bayeba makambo te baoyeba ye parce que avec lui tozaki ndako moko bon aza spécial par rapport à ba o mususu yango ye na ndimi j'ai respect. Non. Hier, en tout cas, ils ont tchaye moi mon pandi, ils ont qu'à relation à pisser. J'ai pas On m'inspire à l'équipe pour nous oui. Non, c'est faux. Non, c'est faux, je te dis. C'est faux. C'est faux. Traumatisa mwana batu. Nani wana na traumatisa. Actrice wana. T'es passons à autre chose. Non qui sont moi hein. Non parce que pe na. Ah bon? Na boyi kaka. Pardon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai mais je confirme et je reconfirme que c'est pas vrai. Je vais bawangani yote balobi des vérités. Voilà. Mais c'est pas grave. Mbakata. Mais comment on a ami obi Mbakata oza kinaye na tina monde terre banda. Mais na ça va tant ta interview tu Mbakata. Mais Mbakata nous quoi le bata combonoté quelque part que j'étais ami nanga souci peut-être mais na moi yo griffé pas qu'on griffé mais au PC plusieurs on est wana que c'est un ami à toi. Si c'est un plaisir, ton honneur pour elle, c'est bien. Je suis contente, ce qui est un plaisir, ton honneur pour Naï. C'est tout à fait normal. Tant que la carrière, il n'y avait pas de souci. Mais quand on a bandit carrière, il y avait Bakata. Tu vois? Des choses différentes. Voilà. Donc il y a tant à rappeler, il y a parcours, il y a banani bazalaka.
Tu vois? Et puis au tuninga nani o azalaka camarade na yo na temps wana. C'est pourquoi na expliqué yo et bakata zala camarade na déjà libanda si temps na yeboui. C'est que tu vois un peu. Mais c'est voilà. Tu as mis déjà bateau ba koma gros. Est-ce que amitié wana le quoi équitable pourquoi? Pourquoi les zalaka sous-souté na habité? Mais si que leke amitié et akako kita peut-être qui bozo amitié za lo quoi qui moi ça mobali na éviter so yeba voilà qui moi ça mobali so bozo mona na souvent école ça aboli so pe bozo mona na souvent te et ça moi crise moko boye kotaka wana tu vois. Et du coup, et comme téléphone, nini et tout, dans la circonstance, et ça ndenge que l'engagement est comme ébélé. Et ça, on a raison, mon sous-souté. Toujours colati, toujours colla engagement. Il y a aussi tout ce sous le qu'on a un problème bazar, mais problème malgré comme ça yo, problème cause que rimer muso ma komona yo. Bon, en fait, na évité ce qui bazar. Na yebité so bazar na coulisse. Mais nanga moko boy bazate. Ce qui bazar na coulisse en tout cas je sais pas. Mais na kinga moko bonde na yebele li bazate. Donc quand on a problème point. Na sali bango ni. Toza na bondeko. Bon maman ndeko nanga na ndeko na bango ce que to luka na ba problème pona. Avec na tous mon tali pe a banque ça souci bazar. Ko bangi ça. Bangi pe voilà moi c'est parce que dit carrément bazar. Yesu. Basa bikela mwanzambi tele kechu. Ama yele na. Basa bikela mwanzambi. Ngana ke komona kila likibi kila munyoso nzambe ya solo. Kona ndingeni. Nini nazana ngo bango mazana ngote. Pona ke komona ke ngandi likolo na bango. Ya vous savez qu'il y a une femme seule. Ba femme seule ndingeni. Ba femme sans engagement, ça Kichu. On va venir ba femme seule. Sérieux? Ozayo, Thérésia, Fatou. Ba femme seule. Oui. Pourquoi? Engagement. Bon, il y a que Ngai, Thérèse et Fatou. Ndé ça ba femme seule sans engagement. Banani kasima sans engagement. Leke. Mais c'est faux, nous avons un engagement. Nini bazo ben engagement. Nini bazo bien, bazo vivre kitoko. Te nini bazo ben engagement. Ba bien, bazo poser en ndaka mabala bino ba deti ba rater. Ah, poser na ndaka mabala. Shit, ma bébé na vie. Ba shit ndenge ni. Di ba le kofi, c'est là ba comportement bino, ma bébé bébé mais le log ba ninga mso. Selon nini? Ba comportement na bino. Comportement na biso. Nga depuis na ya nani théâtre. Libala na ngani ekufa. C'est le comportement. Oh, mais à quel point tu es artiste, non? Où tu peux cet exemple à Yadjani? Yadjani, gros bisous à toi. Gros bisous Yadjani. La Brina Lingaboete. La Brina Lingaboete, c'est ma petite soeur. Arolinga Bongote Nandengeni. Gros bisous à toi, la Brina. Des gros bisous à toi. Pinga meta ya pinga moi si ya abesam. Mon sang. Oui. Mao c'est ma copine. Oh. Mais yo lobi la Brina lingaka bongote. Na pesi ya Jani ba gros bisous. Yo lobi la Brina lingaka bongote. Na pesi la Brina pe ba gros bisous. Ndebo miki camarade nga na Mao. La Brina kenda pota tikanga camarade ya Mao. Ah. Sikwe. Mais c'est comme la femme seule. La femme seule, il y a un na maîtriser. Il y a un na maîtriser en et la femme seule mais Thérèse a un engagement naï. A un engagement naï. Fatou, la même chose. Moi, la même chose. Autre go benganga awa nani obenganga mademoiselle to madame la bino pona oyo lingyo poni madame. Mais c'est ça prophétie parce que bientôt là nous allons officiellement. C'est bien. Voilà, c'est que engagement à quelque part. Tout on va traiter rabino, pour les jeunes avant, c'est faux. Les que yo pe oye bien ki za faux. Ata oyo kakabango, mais oye bien ke na liste wana, je suis pas là. Oyebi. Mais pourquoi Suzy Bantou préfère nao kozala na Fatou na Thérèse parce que bato na mona plus oyo comment na bango pourquoi? Makila kaka. Makila
amitié ezali kama makila. Makila. On va problème les ala raté. Les linges sales c'est leur famille. Et si kalino eza ya kolongwa, lolemo eza ngate koleka. Ya motu eza ki soki problème eza bobongisi yango puis boleki nzela. Bobongisi. Voilà, c'est tout. Donc problème nini oyo e umema biso titi abomelanga motu. Na bomela bango batu. Bango ba bomelanga batu. Non. Ce qu'on a bateau batala kana so bateau yo ndumba tibenga excusez-moi pour na terre. Ah bon? Oui. Azapona nini? Ngai balé bateau bobisi ba foyer bateau belé na poto. Ah bon? Belé. Wana banani ba fan. Oui, toujours ba traiter. Rôle banini. Ah mes fans, je vous adore. Ba ebolinga nga na linga bino mingi, ba epe bolinga ngate na linga bino makasi. Olobi. Vous avez relation tout na battu so bien. Ba triste tout. Oui, ça va. Vous se rappelez très bien ba Fatou Miracle, tout. Oui, très bien. Très bien. Tozana bango kuna na aimons-nous réellement vivant. Ah, comment aimons-nous réellement vivant. Toza kuna na aimons-nous réellement vivant. On appelle si aimons-nous réellement vivant mobimba. Bambote, bambote, bambote. Tosimba la main dans la main. Hein, le boko moko et sokola kelongité, musapi moko sokola kelongité. Tosimba la main dans la main poto kende libuso. Voilà. Libuso, au sevel campé aimons-nous vivant go. Tout le monde peut bomoko, oui bomoko. Nazoyoka bomoko. Pas proposé. Pas proposé ngati. Peu on le qui bangote. Non, le qui bangote. Depuis na salle même pendant un mois. Oui. Parce que comment on va discuter, bomoko aimons-nous vivant va discuter au monde à côté au shoga lobby au monde. Bazo discuter? Franchement makasi. Poani. Na yameki président ça bi bazana nini stand on a vu que ça bazana bio na shaba et pas minata. C'est franchement bana bazana bureau na shaba. Ouais, moi doit être bomoko. Bazana bureau nous a causé bureau moi bientôt ça na bandal mon bébé va prochain bien. Parce que tout le monde la baninga, tout le monde qui toyoka qui te mais tant on va discuter on peut ça conseil na nini. Mais avant d'appeler ça conseil, il faut déjà na maîtrise à l'ikamo. On a yeba nini ezolo bama. Nini ezolo bama contre par exemple aimons-nous réellement vivant. Voilà. Tout n'est pas bon. Olobi nini bomoko ndenge bomoko ezolo ba contre aimons-nous réellement vivant. Il faut na yo kango. Ce qui na yo kango en ce moment là nous allons penser au pèse. Neti boyon dozo apprendre nga. Ce qu'on appelle ça net conseil. Bon, ceux qui n'ont pas copié ça conseil en passant, ils ont qui tout le kakimia. Tout le kaka kimia, ils ont aimons-nous réellement vivant. Ils ont bon moko, tous les bisognos sont artistes. Voilà, tous les bisognos sont artistes. Ceux qui écoutent tout qui na biso ko sangala kaka. Pour tout ça la maramongo bien, tout sangani na biso kaka. Pour tous les artistes. Au tala pe boy mususu ba objectif na bango yango na pe ka ba objectif ya aimons-nous vivant. Si ko tozo kabana pourquoi? Tozo kabana pourquoi? Un artiste bolingana raté bolingana na ba hypocrisie kaka pour ba guerre eza makasi il y a des passages où na moni ozo répondre très bien mususu betika likambo déjà na kata plateau abimisi comment ba so likambo émission kasi ponga na likam nazara likam na mutute motemba pembe donc en tout cas nazara na likam na mutute lo ba muto za likam nanga wana yemto yeba mais nga suzi ndenge na fandi boye nazo tala caméra nazana likambo ata moko na collègue nanga artiste ezati sikoyo dans un méchant na plateau pourquoi na papa kaka na boma kaka atali kamboza bongo te na noyer kaka baninga non sala ngote voilà merci na bato tout bolandi biso na kati na biso na biki mo ki parcours na ye abeli solo na ye kati na ye pe alobi mais est-ce que vous bantu ba projet na nini maramoni pour babi au manquaki bango trop aux avons dans la société bazaki na posa na yo bazana personne na senebi que ba simata ba filmer ko ya na chaîne na biso ya Leke TV officiel aux appelé bato bako les cas passage bako jouer wana yangai na Leke TV. Merci déjà pour l'invitation na yo. Message na yo et puis biso tala na caméra rubrique na biso yango yo
yebisa biso na monde artistique oyo malgré olimbisa malgré pe oyoka na yo eleka nango mutu nini oyo ashoka suze bantu na monde na biso mutu ashokanga nayebi te yango na oloba edépendaka na mutu nayebi te bango bazwaka choc ndenge nini mais nga mutu ashokanga aza te na monde na biso vraiment mutu ashokanga aza te bamalentendu oui ezalaka nango quand on est dans le bawa, les linges sales s'élèvent en famille. Malentendu que oui, mais choc pesant non. Vous êtes la victime, il y a un malade du temps où il y a un artiste. Tout le monde a appuyé à l'obaki, parce que l'artiste est actrice belle, parce que le malade dit que le malade va PC, Thérèse a pas non, non, naza victime. Naza victime. Oui, nayoka. Mon temps peut boyoka et boyer bien. Ah, je sais pas. Wana nana lobaya ki batu abokela batu malade. Atanga comment mutu. Be mutu pas zakaka na mwana bi na Thérèse a pas bi pas la victime. Aza mina yo na habité à soko a rosa mobeto likamba ngote. Ti oyo ngana Thérèse Isaac pesa Thérèse et utana arte. Naza sira lobaki on peut émission na eno. Alobaki on Euta awate. Je sais pas. Naza sûr que Euta awate. Euta awate. Merci. Pe message na ba famille tout ba lingario. Émission mon on Kati. Oui, émission Kati. Non non. Oh ngati. Oh ngamokwa bongo. Na sepeli makasi une émission na yo nazaki vraiment très à l'aise na plateau na yo voilà ba question zaki yo ba réponse yangai na sepeli makasi soki okozali susu na posa nanga bala si mako hésiter soki na kotaka calendrier nanga si c'est bon on va essayer de trouver les temps et les jours pour que na répondre sous présente na émission na yo ba fan nangai na lingi bino mingi et si ka boza na biki na on manqué bino un mois on a sali libanda et sali kenga na bino na nzela musala nanga tout mon anate ma na sinazongi ndenge pe na sinazongi musala se bandi bientôt là beaucoup mon nga na ba site na ba différents sites o bo mesana ko mon nga iwana. Et puis voilà quoi. Et les ketchup à lobby, na ba prochain film na bon bon na pe na site na inchallah. Et voilà. Ba gros bisous na ngai na Nadine Lumaya. Maman ya Dylan Malangwa. Angelo Azala m'a pas pour de moi. Des gros bisous à toi Nadine Lumaya, des gros bisous à Metamping, à mon propre sang. La star Motemaya Abe Sam Boyenga maman na Juju P Sam Junior. Gros bisous à la team Suzy Bantu Mobimba. Des camposquins de moi, des campos Immorta kuna na Kenya ba gros bisous na yo. Aye penza ta on atanga kombo na ye na Gumbaka Mutu pe na Simba Motema. Il s'agit de Francis Foulo Nkatu Masunga et puis na ba saka reste 100% respect pour notre papa. Mobali nangai na benga kaye jeune garçon. Mobali nangai. Parce qu'on a côté étape à mobali nanga. Na benga kaye jeune garçon. Peut-être yango batu bakansaka ki na jeune garçon. Pour ça bo téléminer awa. Azana 50 ans. Mais ceux qui bo téléminer awa. Leki donc quoi camarade na yo na relax yo photo ya ye bon lit un tonton de 50 ans un bon tonton de 50 ans comme un enfant de 20 voilà ans. na relax photo na ye bon lit na maswaku au mona oye bakake o bon lit o maswaku po yebi bango déjà na lizaka na plaisir ya kobenga ye mon jeune garçon. Les lits de mon cœur, je te fais de gros bisous. Je t'embrasse partout. Déjà, c'est toi la fête. Ah, Oya fit. Merci. Ce qui est sûr, Oya na yo fit. Merci. Ce qui est sûr, vraiment, Oya fiti. Gros bisous na Mireille Ngwama Masquin, Mayaya de tout le temps, de tous les jours, 33 ans de Miki, les Ali Awate. Moi, si Oyo Azananda, Kunakate Paris, à 5 chambres. Eh, vas-y, wapi.
Moi, Yaya Damo, je t'aime beaucoup. Nazo Zelayo. Décembre, on pour le baki yangoyo. Lidi Mbondi, mon thème, ma tante Kuna Nangwanzu. Des gros bisous à toi, ma copine. Marquis. Balobi, ba Kinois, tout. Ba Congolais, tout. Oyo Bokita Kangwanzu. Aéroport, c'est Marquis. Au commis aéroport, au Luki Marquis, au sali voyage, Yakimia, Bido connaît commis en toute sécurité. Voilà. Des gros bisous. Merci. De près ou de loin. Gros bisous. Ma famille biologique, famille Bantou. Des gros bisous Nabino, Naningi Bino Mingi. Ma fille Chou, ma fille chérie, mon unique Samira Bantou Mundi. Des gros bisous à toi. Voilà. Merci Nabinoto, Olingara Kevin et Pandale Ketchou, le jeune producteur, Napesi Binombote. Merci Nabat Bazo Komelanga toujours, Bazo encouragé, toujours pour la chaîne Nabiso Aleke TV, Barotikanga, Tenabi qui est bientôt là, Moussekozon Anongobia. Merci à Papi le roi la carte illimitée, formulaire Souka, Mingi Ban et Luanda déjà dans le mois de février, Torzana pour 6 jours, Trice Nabarter, tout Bazakuna la Luanda. Miraï ça va bitibi de moi moïdo batte bele bazakuna pour ça 5 jours mbala mongo 6 jours wana na loi na troyamba ya mabango puis peut-être un peu loin na makamba makase koya tozana papa chéri na janvier à na Turquie ba wa les bele merci na Suzy Bantou pour le temps ya ko ya to ya bona plateau na biso ya Congo Liziba et ça dinga grand plaisir ba fan yo abengaki avant to l'émission est-ce que toyo kanaki Non. Est-ce que vous pouvez poser une question? Non. Tu as vu retour au bout. Si vous avez une campagne non, sincèrement, non. Sincèrement, à Tuninga, Toyokani et le côté, à Tuninga et le côté avant l'émission, ma question est nyonso, ils ont posé kaka ndenge to continue na plateau voilà. Ah, nengana bosana. De gros bisous à Maréchal Amour, Motema ya Mama Bobby, kuna na Londres. Ma Bobby, ma mère à moi. Si Sabidi, merci beaucoup, maman chérie. Maman Bobby à la chaîne, non? Maman Bobby n'a plus son Bobby au Kenya, non? Vraiment, n'a plus ses mots, on a mère, on a la famille, les bien moro. Oui, très bien, ma Bobby. Toujours. Merci na tout bolinga Kevin et Pandale Ketchou. Merci à tout botal la chaîne Abiso. Il y a Congo Liziba, na Tunisie après Turquie na Tunisie, on a zoya vraiment tout visa na zoya qui espérer qui mena les autres visa na zoya pour na recevoir sabino. Bon c'est fou le qui CV na pemi non ya sauter. Yadjo Mawini, bon courage à toi. Na kama zenga ikalunga na fani masodi biso kuna na nini sikuwa basale ba vote kuna yo ka jabi leke tu banda ka wana biza utosaka émission nga Petros na malise zo déranger ça la chasse de la comédie la na regrettaki na tikaki l'élection na nous et bandité na tikaki l'élection na nous bandité nga na mizongelaki déjà parce que visa nanga et kokaki ba courage kaka sautant ya mille sous Yadjo on est là on est ensemble hein courage et aussi Mbappé c'est Simba Karaya. Merci Nabio Linga Kevin et Pandale Ketchou vous sepelanga abonnez-vous et na Simba Kamera ki bongo Jonathan Dario Abadario Mobala Mwendo Yambe Borosa Amela Turbo ah Jonathan yo pe Turbo lisusu bamba baba choko ozo bimsa ba Borosa ya Turbo ka on dirait ya miliki aguno nani jo au mwana merci Nabio. Mais c'est mon enfant. C'est pas problème. Si on a beau avant au moins, on a robot avec. Merci Nabilo. Vous savez et abonnez-vous sur Congo Liziba Leke TV officiel. Merci à ma maman de Botika. Maintenant, les questions Katine en moyo. Katine en moyo. Décembre peut-être. Ah ok. Nengo lobby likambo ba maman na kanisi. Na kanisi et lingana mtu. Toza na association. Il y a des femmes, il y a des femmes artistes, en général, tout ça, l'association les 13, bon ça,
réunion net so yango tous en conférence point de presse journée et le 15 dimanche oui il y a quelques éléments comme ça kuna okoyo ka objectif na biso oko comprendre pourquoi tout ça les loko wana et tout na bien en général aux femmes peintres aux femmes couturières aux artistes en général tolobi kakate ke artiste comédienne le 15 dans artiste en général. Oui, cette fois-ci, tu as déterminé. Bila kelima be o ba koisa li kolo ya ba maman que ba maman batonga kate biso tozo koisa. Ah, so ba be mino ka bozimbo ko panzani. Tozo koisa yango le kechu. Tozo koisa ngona kombo na Yesu. Amen. Cette fois-ci tokotonga. Biso tokotonga. Amen. Voilà. Biso ezali association oyo ya basi nyonso ya ba artiste. Merci. Association des femmes artistes. Les 15, bah, déjà, les, moi je pense les 15 ans, pourquoi bon, je demande de la conférence de presse, parce que Congo, les débats, tous Arawa, Nambalamon, Rotoumi, Sarate, qui est bien. Merci Nayo déjà, bien habillé. Comme ça qui est. Comme ça qui est. Ouais, merci. Tu Camilla qui est fan de Kenya. Tu Camilla qui est fan de n'importe quoi, tu attention. Merci Nabino. Attention. Eh, jeune garçon, mon jeune garçon est très jaloux. Trop jaloux. Il est très jaloux, mon jeune garçon. Et là, il va bien jazz et Kavoulou, on a sur un botte, mais ce que vous allez juste tout le monde, tout va bien Karine et Mokonzi la baronne, on a sur un botte, affilera la tête, guitare, tout va gérer, tout le monde, équipe nationale mobimba, il y a tout ça, il y a biso, il y a presse en ligne, on a payé Kevin Panda, Nessa Gebino, 2019, Atabu Kiwa Bomeki, Bosali, na moi, ma mère, je suis chrétien catholique, au Kokangate. Oh, Bazo Meka. Est-ce qu'on a son ami? Attends, mais qui n'a son asala, il qui s'est l'autre des gens à terre. Si moi, je ne pas malade des gens en yote. Attends, Keki. Mami, Watang Nzambe. Tassiko. Maladie que zoye. La force à n'a sous Kambote. Siko. Ça ira bien. 2019. Il y a des trucs qui sont des raciaux, mais dans le bas, on est tous dans les camerounais qui sont mal. Ni dans le bas, on est dans les trucs qui sont et c'est le merci de tout le monde. Yesu akufa pona one kulu sasa futa nyongo na yo papa. Oh nyo se voya na gauche na droite et simba te au nom de Jésus. Il y a 5 jours il y a une lexanine. Oh. Aussi sango. Bisous bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.